ça ils ont commencé malgré la pluie mais quand même continuer on ça les a fait ça. Bah impression nga vraiment ça positive par rapport à misala ozo salam. Vous savez l'avenir Mulele c'est une avenir mutunyonso oyo même azana Asie, azana Amérique, azana Océanie, azana ceux qui wap en Europe. Les avenirs moko qui est connu de tout le monde na bateau babotami na commune ya Kisenso. C'est quoi ezaki projet moko ezaki déjà bandakala que non l'avenir Mulele sera réhabilité. Bino nyonso na bandi na nyonso wana. Bosa na bino makam na bino na est kuna. Mais la Kinshasa borotika la okomate. La Kinshasa borokomate borotika jamais la RDC sera divisée. Président mon côté Mobutu azalaki tozaki divisé té. Nani Kabila le père a divisé RDC. Nani Kabila le fils alinga meka mesimbagité. Mais comme les autres travailler sous la parapluie ya Kabila, na biko soka kuna. Na lobalanga minte. Na Kinshasa tozelo na aéroport ku to kitate. Tozila na loka na changu kuna. Otika ta omona po matete to yoka na sango. Merci beaucoup. Merci papa. Banda kuna opinion sona to botoli yango. Castello orozwango te na Rigignon orozwango te nyonso to botoli yango. Voilà bande on a vu ça ya Tindika to narabi. Merci pour la confiance que vous avez. Au plus ça retourne à ta chaîne Tindika ya yemoko. Refait il saute que je salue notre boss. Papa monsieur malam je salue derrière la caméra. Je salue tonton Barthélemy Moubaka je salue. Et la personne qui n'a pas fan, nous sommes abonnés, nous sommes oubliés. Papi Kelly, je vous salue. Papi Kelly, je vous salue. Et sans oublier Papa Nabiso Malé, là des champions, je vous salue. Charles Grand Bongo, je vous salue. Et sans oublier à nos fans, nos abonnés, je vous salue aussi. Je vous aime beaucoup énormément. Voilà, une émission sur le développement avec chef de l'État, de la sur la visibilité et à mon côté Mboka, de l'Engeni, Nazali Botonga Mboka Nabiso. RDC Congo, vous avez ma chance. Grâce à chef de l'État, avant qu'on nous avons Allemagne d'Afrique. Ah, vous avez la commune à Kisenso. Est-ce que Nini est là qui a abandonné? Grâce à chef de l'État à Kisenso, il est là et tout ça là-bas. Et le monde peut déracer. Et l'autre, le monde a été. Et ça l'a été dans le monde. Et puis, il y a mine, ceux qui 94, 93, et que là, on a été dans la terrasse. Mais le local, chef de l'État, il va terrasser, il va terrasser. Pont, basale biso. Pont, basale biso. Basale biso, réalisation Yamaï, vraiment grâce toujours à chef de l'État, na chinois, malgré la pluie, basali wana ba osala musala na réalité. Vous allez la chaîne au soutenir chef de l'État, n'enga na ko bosamboka na biso. Vous allez na politique, vous allez na botoniser là, vous allez la micro baladeur. Voilà, suivez les images. Na tonton mo ba bon to ko na simanto zo ba yimo ko ba ko ba pesa adina ba wana micro na biso ya. Tindika. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, main dans la main, reconstruisons notre pays qui fait déjà détruit par les anciens régimes que nous connaissons.
nani papa na ngai? Kombo na ngai Papi Molonga Ndete. Tozali wapi? Toza na commune ya Kisenso. Na commune ya Kisenso. Tomoni musala ezosalama na bando ba chinois grâce à chef de l'État. Impression ezali nini? Bon, tozokumisa ta Nzambe parce que toape bachrétien okonzi lelobi ekutaka na Nzambe. Tokoki kosangana parce que po tosala eloko moko po ya longwa tokoki kokoka te soki Nzambe alobi. Mais tozomona quand même ça va. Ndenge naza na uti matete. Mais tozalaki koleka nzela oyo te parce que ezali nzela moko okoki koleka te. Mais par la grâce de Dieu oyo tokoki komona ke nzela soki na uti matete nazoleka na nga makolo. Nazozwa mwa mopepe na nga nazoleka vraiment. Grâce au chef de l'État. Oui, oui. Bon, car projet en gros, mais ça la maraté. Tant moi en boka fati beto ayende salami zabongo. Oui, toyoka projet en gros. Mais yende ayeko kopisango. Nde musalango bandi omoni esa mandeni. Na ba norme sengeli bandi. Omoni ke ezo sala bien mais parce que moi passe pe mingi ezali po bandela ngo pe nde bazosala ezopesa mwa bachinois parce que bukana selon nombre ya bateau bazwaki ekoko kozala moke mais je ne sais pas nayebi te selon idée na bango ezobukana mpo na mbula tout ça bakobandela boye na boye ça prend beaucoup de temps mais par la grâce de Dieu tokomi komona babeton yango oyo baterase batie déjà sikoyo kosanga chef de teba babakisa nombre mpo mosala ekembango si babakisa nombre parce que mosala ekende mbango mpo mosala na biso bato tovandi koto tozotala ke anzela mpa na biso ezofungwama mais ire nango toyebi te ire nango toyebi te mais nde tomona mosala ndenge ezokende ça va quand même oyebi ke molele mpe eza monene fo bazwa yango bimona temps fo basala mosala yango oui toyebi eza voilà un mot pour le chef de l'État po tozwa mpe bandeko mosusu batelemi baloba mpe ok ngai nalobi mingi ke napesika alongonia Nzambe abatela ye apesa ye bomoi molai parce que bapièce de l'échange nalo esili te place ya malamu ekobongwana place ya mabe pardon ekobongwana ekokoma malamu e ya malamu ekotikala kaka malamu Donnons-lui le temps, des peu de temps qu'il avait, qui a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la promesse. Bon, awa toza précisément na commune à Kisenso. Na commune à Kisenso, na quartier, toza na frontière, il y a deux quartiers. Quartier à ma droite, nous avons le quartier Révolution, à ma gauche, le quartier Régie des Eaux. Grâce au chef de l'État, les Moussala pour Salama Awa, la carte de impression nous a mis comment les Moussala ils ont pensé malgré la pluie, mais sa mère conjoncture Moussala ils ont L'impression est vraiment positive par rapport à Misala Ozo Salama. Vous savez, l'avenir Moulele, c'est une avenir Moutounionso Oyo, même à Zana Asie, à Zana Amérique, à Zana Océanie, à Zana ceux qui voient en Europe. Les avenirs qui est connu de tout le monde dans le bateau Babotamina commune à Kisenso. C'est quoi les projet Moko, ils déjà Bandaka, que non, l'avenir Moulele sera réhabilité. Les appels à Batimsusu, Bakoufi, mais Baken, Banaba projet, on a bâti Kiangote. Mais si bâtiment, tu fais un jour, tout le monde qui a un camion, et bandi comme Mata, un rêve, mais les autres, tout le monde est réalité. Nous avons les lots, ma poule est là qui a miné. Et c'est là qui maintenant est là, oh, c'est là qui est non, au comme Matangote. Et là qui maintenant est non, Banda a Tina Grégoire au Matate. Tout le monde peut bailler, va commencer à la misala. Tout d'abord, tu as fait un coup de chapeau. Dans le projet, en commençant par le président de la République et puis dans le gouvernement Nabiso central. La population est vivre dans la passe. Tout d'abord, et c'est là qu'il faut qu'il y ait des même pour nous na mai. Et c'est là qu'il faut que nous kabanzela, que kata pour nous. Mais awa eza na raccourci okouta na matete outi ville outi par-ci par-là okomi na matete okoya facilement 10 à 15 minutes à 8 minutes matimba la moko
mais liboso ezalaki po koma ezalaki passe il faut luka contourner okota nanu baveni mosusu po omata mais lelo kobanda na batende wana okoya na facilité nyonso malgré vraiment banzela nanu esili nanu te mais tokomi na facilité moko keno eloko ebebisikaka mwana koloba mwa bambulu ebeti ntango batiaki bazelo makambo wana nyonso même okouta kuna na seconde po komi moto mpe koya etiki yo mpe na facilité. Voilà, on a quoi ni no kosenga chef de l'état malgré musali salama ni no koyebisa population qui sien sous baza pe na difficulté à part yanzila. Bon, et là on a quoi koloba difficulté za mingi les moyens de transport comme nous voyons dans d'autres communes transport en commun na quoi koloba il y a l'état autour koloba que non tous même comment on dit même Transco début ça Transco voilà qui sens tous ça sur moi ba problème sur moi mike to ko ba courant côté mususu na ko ba côté na za mususu na ureza nango na ko ba que tout ça bien na courant mais par rapport ya ba côté mususu ba na difficulté courant na lo la particulière d'une manière particulière mais en général ba na ba difficulté à courant biso côté 17 mai tous na courant lemba tous na courant mususu ba lufu wana tous un peu stable mais dans d'autres quartiers ma difficulté à moi courant et ça mai également mai ezali et gloire à Dieu nous avons un projet mais ndenge tozolo baboto yo ki projet wana basi babandiango puis que tous les quartiers seront arrosés na mai ya Regideso ma projet wana eza vraiment pour réseau salam. OK et mo pona mandeko na biso STR bon vraiment tozo compatir na bandeko na biso STR bino nyonso na bandi na nyonso wana bosa na bino makambo na bino na este kuna mais na Kinshasa bokotikala okoma te na Kinshasa bokoma te bokotikala jamais la RDC sera divisée président mon côté Mobutu azalaki tozaki divisé te nani Kabila le père a divisé RDC te nani Kabila le fils alinga omeka mesimbaki te mais comme ils ont travaillé sous la parapluie ya Kabila nabi ko suka ka kuna na lo balanga minte na Kinshasa to kozelo na aéroport ku to kitate to kosila na noka na changu kuna o tika to mona po matete to yo kanka na sango. Merci beaucoup. Merci papa. Banda kuna opinion so na to botoli yango Castello ozwa ngote na Riginyo ozwa ngote nyonso to botoli yango. Avec Fatih Béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fatih Béton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à Héros National Dr Etienne Tshisekedi pour tout. Jean Mobiemé, Hypogré. Fatih Béton, donnons-lui le temps. Depuis le temps qu'il a fait, qu'il y a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Et ce qu'un président, Fumukimba nous prophétisa. Fils de l'héros Etienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il a des têtes à faire de son fils. Bolonga.
Martin Kabouya, merci à Héros National, Dr. Etienne Tshisekedi. Jean Mobienne, Hypogré. Bienvenue à Chine. C'est pas beau, Mettons-nous ensemble, les mains dans la main, reconstruisons notre pays. Pour la image de Tatomo Kasongo, na kati ya mulele la kisensu tozali awa na ngambu ya se eskanini aussi la biso ba terrasse. Dernièrement toté la sabino na ngamba likolo parce que c'est la biso ba dalo, parce que la biso pont na canalisation mai. Ah toté la ngambu ya système parce que la biso ba terrasse ba kalifo parce que la biso ngo déjà awa elle moko. Côté mususu pe ba donc kami te ba osala ba terrasse mais ça que ba rebuka pe ba ndako hein côté ça côté so ba rebuka ba ndako pour te bazo espace ya osala ba terrasse pour de la paysa la vaste. Ah na mulela kisensu eza ba 3 par-ci au osala ngamba likolo to la sabino dernièrement le basali biso bon ah tozali na ngamba se ezali so to sali to bimi na sima na biso to somona matete place nini nzela oyo ebandeli sala vraiment eza kosala na biso ba chinois nde bazaki contrat ya kosala nzela awa nzela tikala kozala te ni terrasse ni caniveau ni prince oh bazala na nini bango bazaki vraiment délaissé abandonné lelo quand sa chef de l'état bazokotela bango mai courant ezali côté mosusu ezali te mais tout le monde a ba poto yango ezali seki courant dans la tête courant mai ida to ki ba ntela bango déjà pe mai courant ezali côté mosusu ah pe ezali te chef de l'état azaki des responsabilités ya kotela bango mais ezali important ezali nzela parce que l'union koli bango l'érosion ba kufi ba perdre l'amour ba perdre le chef de l'état a sepel assez la bango bazo kimia ba kufa souté ndako na bango etchola te ba doit perdre ba vie na bango te comment je les aller pour ça parce que oyawa ils allaient distance makasi mais c'est tozoya c'est toujours na vision ya ko soutenir chef de l'état na kata chaîne na biso syndicative tozali na politique mais tozali na pe na botoniser là parce que tozali ka la même vision ya ko soutenir chef de l'état na kata chaîne na biso ils allaient une sorte de développement la chef de l'état ceux qui ont aimé un mot commentaire pour ça absolument bien parce que il y a un musika na kisa sur la kisa ndenge nini parce que sur la terrasse qui va ko sala na ba malgré la pluie bazali wana ça toujours ça voilà tout comme dans une émission bote na boss na monsieur refait songe je vous salue bote na Papi Kelly je vous salue bote na nga na Papi Atunga le grand Juba je vous salue Malela le champion Londres depuis Londres je vous salue Charles Kantombongo je vous salue papa na ngai na mboka mpaya babi Charles Kantombongo azali na chance na ya sur na ngiri bobenga ba contacter vous allez vraiment de suite et merci à tous les Arabiso va soutenir Arabiso na ta chaîne Tintikati vous a rappelé il y a pour soutenir il y a appel il y a encouragement il y a pour s'abonner il y a pour aimer ton Arabina trop beau continuer toujours pour faire confiance dans ta chaîne
Tindika TV parce que beaucoup zala ka vraiment de sauter to côté ni bela simana ni mora sika ngai yo bino ko boya jeune tout ça te nzamba la apambola bino to sengi kimia na est de la pays na est du pays to sengi kimia nzamba apesa kimia pe force na bino na FARDC bazali ko là to na kati est voilà je vous aime beaucoup à la prochaine que Dieu vous bénisse.